parce que flamme tout le monde la nzamba sunga biso parce que bato balobaka ba pasteur bakanga l'église bona bosala ka berere soki ngolo ya nzambe te na mboka na biso nde biso tout aussi tokufa passer flamme. Et ko tasa ke ba kontra biso baza mitema mabe. Baza mitema mabe na niveau moko ya ko sakana te et puis souffrance à peuple et ça la bango plaisir. Chef Vincent Makela, na lobby sikoyo sécurité en mboka na moni ça va parce que na domaine ya ba kuluna na moni ba phénomène kuluna na moni eza un peu à diminuer. Ya aussi la thème un peu à diminuer. Té parce que yo vanda na planète Jupiter. Et yeko tout grave. Doma na baza ben contrôler l'état azo maîtriser bangote. Soki balingi bapesa ta responsabilité na peuple biso moko tosala koyo motema na so elingi parce flamme oui soki ezali ke bakendaka poto na makolu to bamboka so na makolu moto akotikala te moto akotika so awa te moto akotika so awa te même na babebo toboti lobi oyo badeliso na baprécieuse omoneka na mwasi ngene na mokongo ok malem ay bana mboko oyo ezaka Simon Kimbangu te Simon Kimbangu atika église te Simon Kimbangu atika muta Kintwadi obi Kintwadi ngo bani Kintwadi ya atika église Kimbangiste te église Kimbangiste oyo mona koyo ezali fabriqué par Diangenda et appuyé par Mobutu Sese Seko Kungwendu azabang oyebi ba prière oyo nzamba yo kaka eza ba prière intimité mutu na nzambe ok nzamba ka ba prière intimité mutu na nzambe Abraham azai convoqué comme nzamba sangana kanana Isaac sangana kanana Jacob sangana kanana Jacob a tosenga maloba papa na parce que papa est prophète Isaac et tant que ko nzamba za accompagner qui va camominer comme ça na bombo na ye oya biso basala kana eza écuménisme c'est diabolique est-ce que biso to terre na l'église que boko ma deux fois boko ma tata mama to terre ngo jamais bakasi na mona tata to balobaka bakanga l'église bona boy na mona batongo ndire na ebite soki ba raisonnaka ça le sambo na mboko oyo c'est zéro bato basengisa bakangami ata bange bakima il faut assassiner bango vie ya moto eza sacré mais na mboka soko bomba batu et comme lokola maseki tolali tolamuki ngai no tozwi ba nouvelle que babuki prison nabino pe bato bokote makala bokokota makala pamba te so salaki mabe te basalaki bainfraction ngo bakota na makala bokolinga mpo kima mpo na nini pirge peni na yo ciel ouvert lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ndeko landaka yango ndeko talaka yango na Vincent Makela. Voilà, to pesi binombo te mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na République démocratique du Congo pe na 4 coins ya monde. C'est votre chaîne Ciel Ouvert TV, boyebi bino bansonke. Ciel Ouvert TV est dans la chaîne Oyo et tout
toujours makamba bonzambe eza chaîne oyo ezoteya eza chaîne oyo ezosunga bato ebele na micro ezali ya bino pasteur Flamme Nangola na caméra tomoni frère na biso Josué Luanda Bron à bonne santé pe tomoni Caleb Makela Belvin Makela Exaucé Makela pe na réalisation kuna tomoni l'homme valable évangéliste Cédric Makela. Lentement et sûrement, je suis avec les patriarches Vincent Makela. Comme l'habitude, vous pouvez s'abonner, vous partager la émission, vous pouvez accueillir Nako Pambola Bino. Lentement et sûrement, je suis avec les patriarches Vincent Makela, Oyo Akenda Sango, Oyo Azala Kaka, na vérité, na monoko na ye. Na singi na José Luanda Bron, Fongola Plateau. Bonjour les patriarches Vincent Makela. Bonjour l'homme de Dieu, Flamme d'Angola. Nzamba Pambola yo, Baxelo Mikolo Belé. Surtout pour santé parce que aux fidèles na poste Nzamba Zanayo Longo. Merci na ba montation na caméra. Je suis Luanda Bron. Na souhaité ba bonne guérison et na bonne sanité. Caleb Makela et puis na Exaucé Makela et Belvin Makela et baza coaché na l'homme valable petit frère Jésus-Christ moi en tout cas Nzambe l'évangéliste cerveau électronique Cédric Makela Nzambe aleka na Pambola et sans oublier la pesimote mingi wangai wa motema mama ben la servante de Dieu mama ben Makela Nzamba Zaranaye la femme d'affaires Nzambe Nazaranaye et puis na Fondation Makbe et Rosala et Fungwa Mikolozoya Nzamba pesa mbele na makasi ya kosala yango pour être asunga bato belé et Nzamba kozala kumu na yango. Merci beaucoup Flamme d'Angola. Nzamba Pambola. Merci patriarche Vincent Makela, boni santé na yo, boni église, boni libota na ndako. Santé za malam omonika ndenge na munene na lobaki na bon bala mingi eza ngolo Nzambe liko na ngai pe liko la mwasi na ngai et grâce à cette belle femme ndenga zwaka soin na ngai omonike na Yesu mwa munene mwa matame ye Flamme d'Angola ngebu na bina bino bobala basi o babanga Nzambe bobala basi o babanga Nzambe bino na ba Josué Liwando na ba l'homme valable moi so azala kazola mbabiloko ati musunite mais kage pakolami. Ah bon? Tant que bati misuni. Ok. Donc vraiment merci na mama bene Makela santé za malam église de biso peza malam ya encore masia tozo tongango soko yo mona chantier munene peneza wana pe na pesi merci na ba banso bazo chama boko pona kotonga etonga wana ezala bato so ba zelo bazwa kotika tout simplement ndenge wana Nzamba Pambola yo pe muto so na biso soko ngo tia pe loboko nona tempelo tozo kotonga wato tonga ezali ezate ke lupango ya pasteur nde bani kotonga église te ezapena na place to te église ezana comme mutu te yo po so ngo tia pe un coup de pouce pour to construire ça mabete na sala pe le pa ya Igeti Mau na Delena na Hollande vraiment si motema ma fille chérie Nzamba Zanoe Longo tous la paix moi contribution na yo pour notre baxana to tonga lingomba yankolo deux églises ça bien et puis nanda tout ça bien Flamme d'Angola. Voilà, merci, tout va bien par la grâce de Dieu. Patriarche Vincent Makela, Boni RDC. Ah RDC makambo na makambo. Makambo na makambo comment? Aïe aïe aïe. Flamme d'Angola. Oui. Kobotama Congolais abiso ya kotoyo. Eza lokolo botama na malchance. Ya Congo ya Brazzaville. Te. Congo Brazzaville baza bien. Baza bien. Totika bato bavanda papa. Totika bato bavanda. Bango kuna eza mboka muke papa na biso mais baza bien organisé. Ba kontrabo baza mitema malamu ba peuple baza loko la biso atendere ba kata biso misisa ya makanisi misisa ko kanisa. Donc Congo Brazzaville baza bien par rapport na biso awa ba problème mboka bana na bana soko la muki olalo la muki likamusongolo olalo la muki likamupakala olalo la muki likamusongolo chaque jour makambu ezaka na mboka na biso passer Flamme bobele Nzambe ne mtawe ko sunga biso poto zala malam parce que na ebité
na éviter attaque tout bateau babaka soit de kulusu bazaka na moi qui met par rapport na biso passer flamme. Voilà, merci Patriarche Vincent Makela. Na lobi sikoyo ville ya Kinshasa et etambola lolenge nini parce que ozana kata ville ya Kinshasa banda donc ko ta la ville ya Kinshasa ils ont évoluer comment? Ils ont évolué parce que ba foule ezakaka. Ba foule ezakaka salité comme akasi na ville ya Kinshasa mukona mbule meke ko beta passer flamme. Yo zakino quand même. Au botama l'accès moko monaki. Bana so bakoma ki ba karateka. Pour sauter qui aille, sauter kuna qui aille, sauter kuna banzela kolobate, banzela biso za kobeba. Ba mabulu partout. Alors tozo ba tozo ba konzela biso bazomona, to bazomona te. Est-ce que bazaka na planète mususu, to bazaka na Congo, est-ce que batambola kana ba makadam to banzela ya planète mususu, to batambola kaka awana Congo Kinshasa. To lobi même avant bambule beta. Mais là, on va faire la te. Parce que flamme, tout le monde a nzamba sunga biso. Parce que tout le monde a pasteur, a l'église, bon bossa la rere. Ce qui ngolo nzambe te, namboka na biso, de biso tout aussi to kufa passer flamme. Bon bele c'est nzamba sunga biso. Merci beaucoup. Voilà, Patriarche Vincent Makela, toujours d'ailleurs avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que ça boye? Na lobby, est-ce que Gentini Ngobila Aleki, Tomoni gouverneur actuel à côté na terrain, mais banda ya bandi ko sa musala, na na sali ata 6 mois, banda komi na place, na na sali ata 6 mois. Tala ko sala musala ta ko sala ba 20 ans. O sala kaka soki combien de mois. Ngana oki ba nouvelle ya ba mboka mususu, net ba Sénégal ba mboka mususu, ba président na bango. Mais quand même, depuis gouverneur Nabiso a comme une place. Ça, c'est le moi Mikolo. Oyebi que tango balongola basispanda qui j'ai Gentili. Bataki j'ai Coco. Dans 3 jours pamba. J'ai qu'on a volonté de nango. À ce qui quelques missions mon na ça 3 jours kaka. Dans 3 jours. Et le côté c'est que ba kontra biso baza mitema mabe. Baza mitema mabe na niveau moko ya ko sakana te. Et puis souffrance à peuple et ça la bango plaisir. Donc ceux qui tozo nyo kwama bango ndele bazo so ba grade, ceux qui na ba deuxième monde so na ba monde ni wana. So tozo souffrir et ça c'est ngona bango. Nani, j'ai encore 3 jours j'ai Coco Moulumba que je salue en passant. Matika qui m'a trace ya malam. Oui. Mais des années, rien ne marche. Papa. Oyebi, pendant que tali sabatu kenebi musala, et zaka teko sala ba muebele. Parce que la première semaine yoko kota. Premier jour yoko kota, yoko tika pe ba trace. N'est-ce pas le solo? Et zande manque à volonté, bah qu'on soit les gars ko pomora kambongo. Na caisse à l'état, bango ba don dorana ba former bango bisotonyo kwa maka. Et zamba wa mingi. Et puis là somona même attends gouvernement na so oyo. Gouverneur na so pardon. Na ko c'est le côté par rapport ya ba makambo yo ngana kaka. Tako ba nomake kamba la boko pa akeva un hôtel. Ya cher. Ça même occupé ville Negezali. Et ça qui est côté. Mais on est en compte à gouvernement. Mais bon, on a besoin de gaspiller. Na botel kolona kuna kolia kuna. Boko tchako na maisa kata ma esa la tama kabike mike na ville. Oh biba botel boba ke no lala ka. Et ça botel o yo kenda kate. Et ça ba $20 ba $10 te. Oh bango mona par jour $800. Par jour $1000. Bon soir c'est kuna 2 mois. Soit c'est qu'on a 3 mois. Et ça passe, il passe flamme d'Angola. Nzamba Sunga. Passe. Voilà, Nzamba Sunga, to Pesimbo te karana ba imboka nyonso oyo boza na République démocratique du Congo pe na libanda ya mboka. Patriarche Vincent Makela, na lobi sikoyo sécurité ya mboka na moni ça va
parce que na domaine ya ba kuluna na moni ba phénomène kuluna na moni eza un peu à diminuer ya aussi la même peu à diminuer parce que Flam yo vanda na planète Jupiter et écoute tout grave kuluna et écoute tout grave à kosakana te biso tozalaka na matanga tobungisaki mwana biso que son âme repose en paix ndeko Nathan mais parce que Flam makambo bakuna bazoko sala na matanga ya mwana biso wana et puis na lopango okondi bango te chaque jour nous avons un rapport bayaki basalaki boy bazoko seki basalaki boy mais soko tali et pas biso tozaka la baba na biso toza musika tena na quartier to musika tena commune donc bana na baza ben contrôler l'état azo maîtriser bango te soki balingi bapesa ta responsabilité na peuple biso moko tosala koyo motema na biso elingi parce que l'état azokoka bango te kuna mpe diminuer ekutu grave ya kosakana te passe Flam donc mboka na biso rien ne marche nyonso kaka pasi na pasi oke kote ya sport pasi okike bandeko so bakendaki na jeux olympique mosusu babeti ye na 30 secondes kao babeti na 30 secondes bansukutu bamitimeli na bango bazongi te donc Congo ekomi mboka moko ya soni mboka moko polo bakena congolais vraiment ça fait la honte polo ndi bakena congolais muno soko mikanga na projet abima na mboka mutu nyonso soki na bagence ya bavoyage okuta tala batu abimaka na mboka kende or bible elobi ke esengo ezalaka na mutu oyo avandi na mboka oyo nzambe asimbelaki batata na ye ndai biso tobotemba congolais neti biso tozali congolais ya papa mpe congolais ya mama mpo na kotiaka motema kana kende Gabon notiaka motema kana kende mboka songolo topakala mpo na nini il faut se réjouir na mboka nzambe asimbelaki batata na nga ndai ngapela dono na mboka wana mais munu soko mikana projet abima nakasi yo moko yebi par preuve yo moko utaki na Angola oui bon benga ko passer Flam d'Angola papa il faut benga ko passer Flam de Congo so de passer Flam de Kinshasa pour le passer comme d'Angola yo moto umelaki na Angola kuna voilà moza congolais awa et ça passe passer Flam voilà et ça passe RDC mboka ya makasi oyo pasteur Vincent Makela alobaka RDC mboka ya makasi passer Flam oui soki ezaki bakendaka poto na makolo to bamboka mso na makolo mutu akotikala te mutu akotika so awa te mutu akotika so awa te même na babebo toboti lobi oyo badeliso na baprécieuse omoneka na mwa sengena na mokongo ake malema abana na mboka oyo eza pasi merci Patrick Vincent Makela oyo lobaka libaberon mpona toyebi ke nzambe aza au-dessus ya nyonso mpona ke bamakambo oyo esila eza prophétie oyo kimbangu apesaka ou bien mpo esila qu'est-ce qu'il faut prophétie kimbangu apesaka ke lokola bareconnaîtraki soki kimbangu te nde tokomonaka baminioko na minioko boye c'est ça c'est que bakosala mpe kimbangu makambo te kimbangu alobaka yango wapi donc bato baloba bakosaka et puis oui bakosaka et puis bareconnaîtraka kimbangu te ndenge nini ngai yo naza awa nareconnaîtraka kimbangu envoyé spécial ya nzambe non ce n'est pas azali envoyé spécial te mais aza motindami ya nkolo nga nalobaka nga moko naza awa nazaka professeur Simon Kimbangu ok naloba yango ok ke koko na ngai bazoki toka mai na mboka bakutani tata moko boye mpo na nepoke wana Simon Kimbangu aza kose transforme ok aza koya na mwa nzete bapota na munoko bapota na maboko dekana nzete reka bwazoya na mwa liputa ndola ta liputa oui ok asengi koko oyo abota mama mai donc mama nanga asengi ye mai bota mpe kotoka mai mama kamati vero azaki nango abi na mama na ngai mambudi question na repose en paix apesa tata na mai akamati mai apesi ye taka apesi ye mai koko wana ayebisi mama oya mama na ngai donc koko na yo alobi bano so apimela nga mai azo na Kongo
kasi mwana yo mwana kitoko apesinga mai atali alobi okombe na mokili pe mwana oyo na kati ya libumu na ye akobota mosakoli moko ya nguya wana Patrice Vincent Makela wana kondengai. OK oui apesi kaka merci nzamba pambola bino. OK na ikongo tango kaka bapesi mukongo papango ake boka kaka kwa avion na sima na bango akeko Poli boso turegi bango oke na mboka moko songolo baba bi papa mboka neza musika ndeko zo tambola boye okoma te yesu akabite bana nako kende nako koma nde bapesi mai aseke bomba bapesi mai baka lokolo avion bata la bona sima boye mutasu te koko bien tokotala papa Simo Kimbangu asimbi mwana ambi mwana na ye tout simplement ndenge wana mama azekolota Kimbangu trop ngai moko na lota Simo Kimbangu ata plus de 10 fois. OK na vinanga tore kontra ye yo tore kontra ndenge nini yo kasi se senga biso nyonso tore de kota na église ya Kimbangiste wana église ya Simo Kimbangu te eza ya bana ezaka Simo Kimbangu te Simo Kimbangu atika église te Simo Kimbangu atika mutaki ntwadi wewe kintwadi ko bani kintwadi atika église Kimbangiste te église Kimbangiste oyo mona ko ezali fabriqué par Diangenda et appuyé par Mobutu Sese Seko Kungwendu Azabang nakamba oui donc ezali papa Diangenda mutasalaki yango et puis azwaki coup de pouce ya papa Marcel Mobutu. OK donc papa Kimbangu atika église Kimbangiste te. OK ba Kimbangi ba disciple Kimbangu baze belé ope belé ba semble na Kimbangiste te ye mwana baki vrai bana na ngai ba kozala musika pe ba kena bamboka musika kasi biso wana ti Patrice Vincent Makela oui ninga na bomba yango te ya wala tonga na botamaki tala bani ko sala nzambe ezala koko na ngava kufaza ko lo bango azo ba ke yo zali bisakoli ya Simo Kimbangu sakolaka na libuma mwana ngai mo sakoli boka nguya ko botama yo yeti voilà tondi magaye muto asala makambebe na mboka na biso so ndimi otoza mutema mabe soko boy oboyi nini elengi amboloko ndima tambangu na OK wana ndaja makasi oui soko boy elengi na ye boyo elongi na ye ondimi ndenga zalaka te ndima tambangu na ye oboya peke mboloko azambangu te non azambangu voilà. Merci Patrice Vincent Makela na ba réponse na yo vraiment aujourd'hui ça ba réponse est claire. Patrice Vincent Makela na lobi question ezaboye à quoi sert na mboka na biso 102 jours il y a prière pour la nation 200 jours il y a prière pour la nation ce que tout le monde que ba prière ba ça pona mboka tout le monde aime susu mboka tam susu ezotambola pena bien te à quoi sert ezati te naloba kango awat oyebi ba prière oyo nzamba yo kaka eza ba prière intimité mutu na nzambe. OK nzamba ka ba prière intimité mutu na nzambe Abraham azeko foke comme nzamba sangana kana Isaac sangana kana Jacob sangana kana Jacob atosenga maloba papa na parce que papa est prophète Isaac et ta bani ko nzamba za ko accompagner Kiba kamambine kokisema na bombo na ye. Oya biso basala kana eza ecuménisme c'est diabolique. OK. Oyo yaka. Na bando kibaya. Na bato babanga nzambe te baya. Na ba pasteur to mona mitaka na bango na ba réseaux sociaux. Bango pe baye. Bango pe baye. Na bato akisi baye. Mutazo ko invoquer ba abracadabra aye. Mutazo ko invoquer anuka aye. No ba Kimbangiste boya. Biso ba Kimbangiste to sama na ndenge moko te. Bango kuna nzambe na bango zali papa Diangenda papa nani Simo Kimbangu soko Diangani mais biso to sabla Simo Kimbangu Diangani te biso to evoka Jésus Christ toko kana ndenge nini bato mayaka o basambela ka mayaka ba chapelle baye ba musulman baye tola bango penza me moko te sikoyo nzambe akoka bino ndingi ndenge nini eza ecuménisme sangisa nzamba linga yango te bitoto non nzamba linga yango te
Et puis boloba ke bopesa mboko na maboka nzambe mboka bapesa na maboka nzambe oyo nzambe ayoki bo kabimboka na maboko na ye makambo to zomonda na mboko oyo est-ce que mboko pele kabamba na mboka nzambe non et kabamba na mboka diable pour Congo passe leki souffrance leki na monate ngana botama na mboko oyo mais makambo zo vivre na mboko oyo na saka omona ngo te pe na saka ko kangote c'est du jamais vu voilà. Voilà, lentement ici vraiment, qui toujours il faut qu'on bonde la cas, na katanda ko patriarche aolo babiloko est très important, très capital. Il faut qu'on bonde la cas kozwa ka souci à ko bonde la atananda ko. Parce que flam, oui, yo mona biloko ngana kenda. Okendaratin yo soka kenga papa na yo baba sali na stade na pe muto pe bani misala bari anza bana kalate na yebani pe moi muke ata moi muke na yebani parce que je na zala rappel mo panzi sango OK nzamba sala grâce la sala be mission na mboko yo na sala be mission na ba YouTube na bani na yebana pe oyebani na yebani makasi. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. L'émission, les témoins parlent na canal King. Na chaîne na chaîne minene. Oui, oui. Alors, na yebani. Combien de pasteurs on a na émission là? Combien des évangélistes? Combien de chantres on a na émission là? Et belé. Nanzela nangai ndeko na yo nani Moïse Mungimba prophète Moïse Mungimba nazo ki gu ya kosala ka bémission na TV. Oui oui na canal King ezanga Joshua Lokamba eza grâce ya koleka na bémission nga ne azwaka gu na kosala bémission na banini na ba chaîne donc nazali mentor pe abato ebele yo mona ngana kenda biloko wana nazo ka invitation na kenda kate parce que na yebi ke eza écuménisme écuménique nzamba alinga kango te c'est contre la parole de Dieu ya comme nisko yo na vrai basali ya nzambe na betongo bazo kamba bato bakoma ko sangisa bakona ba fo wana l'église kangama na toka bato wana yo somona pasteur nini awa azu posa kamamboka ba passer bato aussi ba kuluno ba passer bato zo ba million o ba kanga l'église pour bazo ko mikaka ba fo l'église na kangama ezo distraire bato boyna boye ba sataniste bana satana vraiment na nzaba ko bablo ka ndeko na te parce que bible lobi ke namba bena malamu e ko sala kaka ozo comprendre est-ce que l'église comme teza mabe mongo baba le toni na mboko ba ministre bazo ba million ba konzo bazo ba million église peut-être na bango kindumba toni na kisasa o na mboko yo église peut-être na ba tobasa kindumba est-ce que so terre na l'église so ki na l'église na so ke boko ma ba deux fois boko ma tata mama to terre ngo jamais bakasi na mona tata ko tobalo baka nga l'église bona boy na mona batongo ndire na ebite soki ba resonaka salo sambo na mboko yo c'est zéro oh papa mama salo sambo na kisaso yo mboko ekoma so na ba niveau mususu ngana nkoreza bato basambelaka na église ngana kambaka likambo za na tango na yango era prière ezali elle pas kosala musala ezali elle okene classe ezali elle ya kosokipe na libota na yo ezali ngana examen bana na ngai boya kotungisa nga na ndako te so kozala bakambu yaka na église tosila na awa na ndako kuna nazalaka pasteur mais nazalaka mobali ya mama bene na kimia tikava na kimia na mobali na ye asa le jour mobali na ye elle sou nazala mo ki na couper na mo sina ngai to va to sola na bana na ngai ba believe banani ba se fora to sola yo ye papa baba une question une question nazala préoccupation beaucoup zelanga d'église patriarche Vincent Makela on a belika masolo OK Pour ndako na ngana za papa. OK. Mobile ya mabene, papa ya Sephora, papa Plamedi, papa ya Délice. Oui. Oh. Pasteur Flamme. Oui, patriarche. Tout le bagage la vérité. OK. Tout le bagage la vérité. Chaque chose a son temps. Tant chose a temps, on a besoin de solo boko qui toko na litoi. Na mama bana. Yo zo ko déranger nga. Non. Naza mo ke ko dike mwana na ngai. Yo ko déranger nga.
église azoya te mazoya mbangu na ndako oui bato bazaka ndenge wana kaka mikolo ti koleka nambaki sere moko naki me mikotanga kombo na ye aye na mwana na ye me nambaki bango mercredi déjà passé aye awo papa ngabi te na ndako te biro na nge eza kuna amen zelanga kuna nakozala très bien inspiré mpona yebiso esidi le seigneur awa tala kokutinga tout d'abord na vanta biso nango mela mwati tokosola ndenge nini mais bato bakamataka bapaster oyo batelema pene na bunzambe lokola biso bazosangisa biso na bato bakoti na baloge bakoti na banini baeglise koma baligablo na bango tout ça non ngai oyo nzamba aloba te nalobaka te oyo nzamba aloba yango ndenge nalobaka ok voilà ok patriarche Vincent Makela lelo zaki na décision tuningeka toloba boye sans la prière na mboka oyo mawa donc c'est zéro donc avec ma prière oyo ezo salama ozomona makama mabe mingi ezoleka à cause de la prière biso ba rebelle ba kontraka biso wati kaka ba Rwanda oyo to fuka bangi na 12h to sambeli bakanga bango boye na maboko nano esalama te depuis monde eza monde baboma président na mboka oyo na kati ya capitale neti lelo guerre eza kaka na cause ya baprière mati kimia Mobutu asala 32 ans na pouvoir à cause ya baprière abima na kimia esalamaka te mais bango bakanga baprière so bakangi baprière ndo zwi nanga loba bongo obona badindize na bareseau sociaux te obakanga baprière eloko ni bango basala na mboka nayebi te moto yango azoba bakanga baeglise so ye asala nini to azosala nini bato oyebaka te ke na ntango ya suka bato mingi bamipesi epai ya satana bakotia bacommentaire mabe contre église bible elobi yango ti bakokanga bino bakobeta bakonyokola bakomaltraite bino me boyika mpiko botika te tokotikaka te très bien biso bavrai du disciple ya jésus boloba bofinga to bosala nini netinga na sala na nzambe kana solo hey get simao na etika bino bana nga boyebi ke bana baza basali ya nzombo baza basali ya nzamba solo pardon bapase flamme oyo bamama beno oyo balo valable to etika mpona nini totika te tina suka ndenge baba na lingala tina lifobo totika te toko décourager pété toko se décourager pété ok bana satana bolo bakaka au moment to banga pela sambelaka mais c'est trop mon assemble la bloc ndongana te terre à terre ah ngale bike ba faux pasteur bazali ba faux serviteur bazali mais ya vrai pe bazali ok kolo musala asala ke sala mandenge wana yo sko ke nekolo bake sala ndenge bangala lingi tout ça banini ezala te merci. Ok, merci patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, tongo ya lundi. O totanela ki lundi, to utaki dimanche, to tangela lundi, to tanela lundi. Mais tout le monde a dit que ba bouki prison, tout le monde ba prisonnier belé ba koufi, ba patriarche Vincent Makela, yo étant que ozali père ya réveil, ya République démocratique du Congo, au lobby ni pour na sujet yango. Merci pasteur Flamme d'Angola. Et ça m'a mis pour un bon cannabis. C'est triste, c'est malheureux. Depuis que je suis né dans Mboka Oyo, ma campagne de casse Koyo, et puis na tango Oya, président Fati, moi na ya Etienne Tshisekedi, le patriarche. Vraiment ça la moi passe. Tolani Tolamuki, inga une autre ba nouvelle que Babouki prison. C'est pour la deuxième fois. La deuxième fois? Oui, il y a libosé d'aki, il y a Nemo Nantemi, des fins. Ah, ezaki ba fanti la pamba. Il y a Nemo Nantemi, ezaki ba commérage, non ba salaki, bilo mo ndengwa li pege Nemo Nantemi ta ba ko zoaye ba maki même na moto. Ndenge tokaki ba sang. Nepte chose solo parce que awa pe ba les hommes de la mingi ba radio trottoir, oui bien. Oui. Bilobela pe za mingi, mais ya mo ya Nemo Nantemi ezaki ba aventure. Mais on déjà serré parce que tout le monde bibembe. Bato ba confi na prison atakutu le bien talon valable même ba misopi ba bomaka bango ndenge wana te bato ba confi koleka ba misopi et puis likamba ko kamwa bato ba sekita ba kangami ata bange ba kima il faut assassiner bango
vie ya moto eza sacré mais na mboka soko bomba batu et comme lokola maseki yango mboko oyo nayebi te passe flamme naloba nini libabe ya ndenge nto botuta ya ndenge nini eza na mboka oyo il paraît que ba Rwandais ba boma ba Ougandais ba boma ba Chinois ba beta ba Burundais ba boma ba Centrafricain solo banani ba niata biso moko lisusu bana mboka na bango bato mboko ba sekele ko battra bango bazo bomba bango lisusu mais passe flamme nazo batesono lobelo ko nini wazaki deux nabino bato côté makala boko kota makala pa bateso salaki mabete oui ba salaki ba infraction ngo côté na makala boko linga poki mapona ni pile peine na yo mais oui o salaki na cité batigio libre o ça n'importe quoi que l'état zate le roi l'état zate allez kamu kwata bato la kata ya na prison ozo la supo kima yo mto makasa okima pona ni faut tika na prison tika na prison obligé ba peine na yo eloko misatu ba magistrat na bisope bato za na cause ya bakabazole kana ba prison wana so tu nga pas na website yo pourquoi patriarche papa oyebi que prison ezali uniquement pour la bato yo baza ba condamné. OK. Oui. Mais na mboka leso yo prison comment prison ba détenu. Loko nga Vincent na yebani nazala ba moye koleka passer flamme to discuter kaka mo mukebwe pa. Loko na yebani mutu azana aza magistrat na kekuna na kolaka passer flamme kenga na saka na raté et pas na kolaka c'est la de prison. Pas que prison nazana bana mi balé na prison. Basra ba grave te mais bazo couper na prison ti lelo. Na kotaka ba comme na bango. Jean na Jonathan. Jean ataka mwana mwasi moko zemi. Mwana mwasi sa koli mwa muke. Mais lokola makangu ya koko na ya sai colonel. Bakanga Jean, batse na kaso, batse na prison. Pa umeli kuna ko sakana te. Mwana mwasi ngo tozolo balelo awa. Mwana mwasi ba siba sentaye akota ko tilibala et pas mutu mususu. Mais Jean c'est na prison. Pour nini? Pour makangu ya koko na sai colonel, ayebana kina ba magistrat. Kasi ba maître Daniel ba oso déjà procès oyo ba maître Idi Amin ba oso procès oyo. Mais na bango sang. Oui. Donc mwana wana et pas ça qui minorité. Ba kosela Jean Makambu. Ba na prison. Mwana ngo asana babo comme tout susu, a sentaye lisusu. Et puis quand on a bango na soit dana makangu na colonel bakabwana kena na ye. Mais Jean basundola Jean na prison. Est-ce que bon ça malam? Moi non yo ya mi bena solo ba comme na ye Jonathan. Aibeka téléphone. Téléphone no kaka ibe téléphone. Allez bazue mbaboko prison. Tilelo. Nebi coûter que soit ça dans dossier. Mais bato bazo ba millions, ba milliards. Bazo promener librement na mboka na biso. Et ça ba wamigi. Na ba magistrat oyo. Bato mitema mabe. Voilà, t'as la conséquence. Prison et c'est là que coûte 1500 personnes, 2000 personnes, bah comme 15 à 16 000 personnes. Étouffement. Mais beaucoup de gens ne dit. Il peut y avoir ta prison wana, tant que boule salami, bah violer sur la basina kat. Passer flamme. Oh yo mboka ndenge nini. Ah. Patriarche, nous sommes limités par le temps. On nous signale qu'il est au chité. Patriarche, ça la synthèse, et ça va dédicace au clôturer. Nagasi on a lobby, batwasi balandi. Nzamba pambo labino. A pambo le Colo Congo. Nzamba pesa biso pena bato bazana nzebi. Bolingo ya mboka. Parce que dans chaque pays, bazara na ba responsable. Oyo bakambaka bango biso tu tokoza ba ministre te biso tu tokoza la ba avocat te tokoza la ba juge te mutra mutunza mapesa ye asale grâce na domaine na ye mais mutra mutu asala musala na mboka pour la voix mboka lo lendo nza mapesi ye engebene wani ngala makasi ndenge nzambe asale liyo ezate ke soko za ministre oza boye oza élevé na mboka na biso on yataka bato baza na sena yo
donc coordonnance na tina te taille na tina te donc biso toko makaka ba juge toko makaka ba non et ce jour on a passé flamme oui oui wana mboke ko tambola malam soki te za mabatro mbote mingi pa ya mwana nga Esther mabengi le diamant noir na lingio mingi mwana na ngai na bokilo na ngai frère Yves mbote mingi pa ya évangéliste Edith Sungu botala ke émission et puis bo partage rango mbote mingi pa ya mwana Popi sœur Nancy mbote mingi pa ya sœur Mati wangai mwana frère papa Nise na pesio mbote mingi et pas ya Nzez Espérance Makela na mwasi na yo mama Brigitta chéri nanga mwasi libal nzamba pambola yo mbote mingi et pas ya Coco Ping Pong Gabriel Yamba ouais na Bruxelles moi nanga na Bruxelles les grands comédiens nzamba pambola yo mbote mingi et pas ya Sœur Mariam na Belgique mbote mingi et pas ya Sœur Anita Patricia nzamba pambola yo mbote mingi pa ya mwana ngai Patrick Kamanda aux États-Unis tozane awa merci nzamba pambola yo mbote mingi pa ya Ser Moyuma nzamba pambola yo mbote mingi pa ya toine anaxia sa message ngi poto mwana ngai Sylvie Kigalu nzamba pambola mobali na yo frère na biso Blaise Sukami nzamba za na bino pe mbote mingi pa mwana ngai Cédric azali pe anaxia sa kozonga kalamite aux États-Unis mbote mingi pa ya Jobo Bolibanda docteur nzamba zala na yo nako mananga presque la suka mbote mingi pa frère Lievin mama be na pesi mbote mingi na chéri na yo frère Seng na biso Gigi nzamba pambola yo pe mbote mingi pa ya Mimito Maduda ma fille chérie nzamba zala na yo namba no papa yava bino so nzambe a pambola bino ser yuyu nzamba zala na yo ser blessing ozo koma mingi nzamba pambola yo Laetitia Mayala Jonathan Mandila wana mto bakisa nazo bakisa nzamba pambola bango mbote mingi ako un grand merci pas chéri na ngai ya tra pese mbote bala 5 azo mériter ata 20 azo mériter yangati et pas motema nanga et fanda kelalaka OK Mama Bénédicte Makela OK bakisa ke mon œuvre d'art œuvre d'art ya patriarche Vincent Makela ya yo te yanga ya patriarche ya lo valable te ya patriarche Vincent Makela nzamba pambola inevite sur le lo alambi nini pona ko biko mwanzala nalia nzamba pambola ina bana nanga nyonso tous la pesa bo bambote nzambe azala na bango na pesi lisusu mbote mingi pa ya Brigitte Pangi nzambe azala na bino nyonso nebite so bose nani soki so misongeli te grand prêtre Mangobo nango botamba bosana mbote mingi pona kosukisa et pas ya grand prêtre Mangobo prêtre ba comédien les grands prêtres ba comédien nzamba pambo nazaka fanatique mutu wana ko sakana te vraiment asala musala moko na mboko yo nde batongele monument grand prêtre nzamba la kono pambola ye na mwasi na ye mama Fatou nzamba pambola bona bana nyonso tu nde tokutani mbalasima merci beaucoup voilà merci patriarche Vincent Makela nabosani mbote mingi pa ya mwana nga OK Florida na France nzamba pambola voilà on est là qui patriarche Vincent Makela nzambe apambola ye na ngena yebisa kaka ke na bana nyonso ke lycée Monaco eza lisu na bambilité et komi na ingende numéro 36 soki ozali na elengesa okoti na Kimbangu première direction deuxième direction okomona kaka immeuble moko ezali wana lycée Monaco et komi wana donc lundi oyo classe ezozonga ya lycée Monaco na ingende numéro 36 na Kimbangu na commune ya Kalamu. Na micro, c'était votre humble journaliste, le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra, tout le monde, je suis Luanda Brone, l'homme valable, tout le monde, Belfin Makela, tout le monde, Caleb Makela, Exaucé Makela. Na pesi mbote na maître Daniel Tumba, maître Jules Consolata, maître Idi Amin, Linzo Kimbombo Char dédié, to pesi, na pesi mbote na Richard Mapuata, Benson Mapuata, José Mapuata, héritier Kasongo Mokonza Bruxelles, na pesi mbote na Mona Bière Mayatomo, Mayamoto Mobali ya Mama Tika Nzamba Pambola Bino, na pesi mbote na Jean-Pierre Diongo Pipina, na pesi mbote na préfet Toubi Mondembe, na pesi mbote na bana nyonso ya Le Rocher Sali,
Bana nyonso ya Vallée de Bereka et sans oublier pasteur Shekina na Allemagne beau partager émission Oyo na pesi mbote na prophète Condé de Paris beau partager toujours émission Oyo Mama Bijou Condé de Paris na bosanioté na pesi mbote na Serge Joëla Flageau que j'aime beaucoup et sans oublier bébé Miradi, sœur Divine Losambo, on appelle tout le monde au Bazolanda Biso Fabrice qui parle Judoka Yaboga. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.